Fali. Ah bah Wario. Aigle. Ah Fali. Bon, ça a été rendez-vous. Eza Moko. Ok. Donc rendez-vous le 10 août, le 11 août. Donc les habités jouent en ce année. Voilà, merci beaucoup. À la fête quoi. Voilà, merci beaucoup. Wario. Merci beaucoup Miss Koulibaly. Tout mes capés au solo lango. Babi Fali pour la série de visas comme on dit à Tembe. Mukoni no yoka vie joka le kateva finga. To mukoni yoka sampa le kateva finga. Non. Mukoni mwana chopa le ka finga. Sampa auto le canal émission. A fingite? Attaquer Kofi Olomide Makasi. Mais alobi normal, e muso pe aller la kayeti. Esimbate? OK. Mawawana to ba ndeko. Ndeko. To ba mawawana. Mawani. Mawa ya mutu. Ke mutu azangi. OK. Yo liantaba. Muninga ole kanandela bo azangi. OK. Asengi yo. Musuba oliata leli no mais musuba une tabana olia akaboli katikati. Apesi ba muninga pezwa kendo olia. Toloba mawawana o Fali azana ngo. Mawawana. Otanga tina ba kombo. OK. Est-ce que mamutu ba lobaki est-ce ya vrai? Bango ne ba. Bango ne ba oyeba. Donc tolingandeni yo ta mona mutuka yo kende ba Paris yo kemba. OK. So mona nzela akabila ko ba $10 ba $20 ba $30 akabila ga yo. OK. Mais olinga teke osimba mo 400 500 000 mo 2000 pour so pe visa. OK. Et puis Fali apesi mo tu visa. Ya visa na kini ya jeté. 4 à 5 ans. Bina via Fali na mabondeli. Kenda ba prière pour na bana na ye pour na famille na ye. Fali makamna ezali nzambe akomaka histoire oyo keza artiste congolais mo boy akopima na talenta bo Fali mapa mutu te. OK. Fali uta talenta ayende ko basa implice no kesa boye baye mais auta talenta Fali na top. OK. Omoni artiste ozana succès ozana succès ana droit ko memaka ba ndazo mema bongo. Et puis ils ont même abattu que ma mise to basaka ndeni tukila mo 4000 et comme il commerce ya mo fele ba monsieur bela kini awa so boni azaka mo conseil mo na poto oyo ka même ka 4 5 missions tout wana bangulu te abala alobela nani alobela nani alobela ki ferré pour faire bete concert na e abengisa ki papa na ayaki na concert na e yango lobela ki bongo ya linga ba benga ye ko benga ki batu mutu na muninga na ete ba benga saki o yango moni aloba ki bongo siko est-ce que yena papa na ye bazaki na bonne relation batu so bela lobeli Kofi o konde Kofi aloba ke mta sala Fali yemta bimisa Fali Fali so aza bongo zaki ye grâce na ye na ba concert a Fali la benga sakete mta sala Fali azala te Fali auta na talala temps pesa bango palpite. Mais Bible bana FVT bo finga bana wenge. To finga mutu. Bolo bana bango mais lelo comme so kumisa bana wenge ndeni. Oh, to finga mutu te. Tu to finga so mutu te. Te bo finga bana wenge. Non. Fali finga. Non. Fali finga mutu te. OK. Fali aloba mamba vérité. OK. Batu ne basangela ka Fali. Mais ba sala nyoso. Ba ko Fali pour pater. OK. Fali o pesa batu vie. OK. Qui a fait la bango basala minene na poto kuna qui a mis la bango comme mabe pour la baninga mususu to loba non jamais bango bandela banzembu na bango bayemba kitoko parce que ba chamba zo yembeza mabe yango tout monde ba oteka mate ba bandela banzembu na bango et puis ba changer équipe na bango ba luka di mabone na bien yemi Jacob les variés na bien les koyebisanga mais azaki misa munene ouais musique ya voix te musique eza sala bonne musique bato basepela na yo
sikofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Voilà, tous les plaisirs pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotés sur votre chaîne G Télévision. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, de la maman de 5L. Appelez-moi la chroniqueuse, la dérangeuse, la femme de patron, la giga. Voilà, donc je suis là pour vous donner la joie, hein, donc la paniqueuse, hein, donc je suis là pour vous donner la joie, la gaieté. Et surtout parler de la culture parce que culture est à théâtre et dans la côté à musique et dans la côté à nyonso et dans la culture. On en parle dans cette émission. Double stade de martyr, il a fallu Ipupa. Comment est-ce que ça préparatif nango ezosalema na Kinshasa? Tomoni Fally Ipupa série de visas. Et qui bosso ba musicien la presse. Les lobes, il fallait comme on a petit dans un quartier, na master na ye, na cuisinier. Fallait aller na makamango wapi à faire des visas. Sortie médiatique, il y a Félix Oazé comme quoi bongo. Pour la koloba que fallait les lobes à le quoi ambassadeur. Même si on a un problème na couple na obenga ka fallait. Il a akenango trop loin. Réponse il y a papa na biso JB Piana. Est-ce que c'est Pélici ba na wenge? Est-ce que c'est Pélici ba Kofifi ba Kofiette? Est-ce que c'est pas ici mélomanie, bonne musique? En tout cas, on en parle dans cette émission. Laissez-moi saluer d'abord Papa Jean-Boud Maembo, Motema et Maman Anassa depuis Paris. Laissez-moi saluer Maman Brigitte Koufi, la grande H, Madame Sakina depuis Paris. Maman Martina Kilanda, toujours à Paris. En tout cas, merci, Nabakinus, Maman Michel Nzumba, toutes les mamans. Mamie t'a dit sur ce plateau, je suis avec Miss Koulibaly, vrai warriors, lelo boye, à défendre la couleur, il a fallu pour pas drapeau, il a fallu pour pas toujours le colo, tokolo ba tokoso la ba point de vue naé, on en parle, réaction pas bien jour na Natala Kiango, tokolo belango lelo sur ce plateau. Merci beaucoup à vous Mikebi, Fungola ba mona invité nanga qui est déjà sur nos murs. Bon moni là ba temps fort, mais bon zoyez siko en live, question de parler avec Aigle. OK. Allez moto ya Fally. Emata. Olo ya bango ekita. Mama. Eki. Allez moto ya Fally. Emata. Oyo ya bango ekita. Ale moto ya Fally emata. Oya bakadia ekita. Ah, Fally Ipupa ambassadeur di. Donc na pesi mbote na ba téléspectateur tout ba olanda ngai. Na pesi mbote pa ya Matteo Di Brosse, président ba Warrior na Brazzaville, Ponto. Et puis na pesi mbote pa ya Mamita Dina, ma grande sœur propre. Et puis na pesi mbote na ngai pa ya Nicole Likio na Paris, maman nanga. Et puis na pesi mbote na ba Warrior nyonso oyo baza kolanda biso. Na pesi mbote pa ya Willy Lumina. Na bosa ite Brisbane elamba. Fally Aba Warrior, Aigle. Ah, Fally. Pour ça, rendez-vous Eza Moko. OK. Donc rendez-vous le 10 août, le 11 août. Donc l'invité jouant sur les andéni. Voilà, merci beaucoup. À la fête quoi. Voilà, merci beaucoup. Warrior. Merci beaucoup Miss Koulibaly. To me kapé ko solo lango. Babi Fally Ipupa série des visas ngo comme on dit ya tembe. Et comme on dit azolinga prouver, Fally linga prouver banani. Et omoni Fally ayeko sa makambo bato basala te. OK. Comprendre. Fally azali artiste moi aza motema mabete. OK. Omoni Fally aza kolinga intérêt ya baninga. Oyebi biso ba artiste même bien ba chroniqueur bolingo zaka te. Eza tata mukie. Ya bolingo zaka te. Tande ba uto fingo. OK. Otanga tina ba kombo. OK. Est-ce que mamutu ba lobaki est-ce ya vrai? Bangonde baye. Bangonde ba oyeba. Donc to linga ndeni yo ta mona mutuka yo kende ba Paris yo kemba. OK.
soit mon nzela akabela ko ba $10 ba $20 ba $30 akabela yo. Mais on lingate que aussi maman 400 500 000 moi 2000 pour so payer visa. Et puis fallait après votre visa. Il y a visa na Kini a jeté 4 à 5 ans. Ndego. Et puis visa ngo ba 4 à 5 ans. Fallait on pesa mukanda. Donc ba benga ambassadeur. Moi coterie moté le kezo le kakuna na kata ya. Kasi ozo bimisa visa te. Coterie. Omoni pour la. Bandinga msuba zoka tika yenda zoka miss. Mais il y a ça crédible. Yongo ba miss ba crédible te. Ça crédible. Ba miss to Congo ba crédible te ka fali ta crédible. Ba miss to Congo. Ba ça crédible te le quoi Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa a ça crédible. Et puis Fally Ipupa ça na top. Vous comprenez te Fally ça na top. OK. Omoni artiste o ça na succès. O ça na succès. Ana droit ko memaka ba ndia zo mema bongo. Et puis azo mema ba tout te ke o ndel ba mise to ba saka ndeni. Ndeni tukidukira mo 4000. Et comme commerce. Ya mo fele. Ba monsieur Bela Kini awa. So moni aza mo conseil mo na poto. Oyo ka même ka 4 5 mission. Tout wana bangulu. Mais fallait zo mema o fele. OK. Ozana ba reconnaissant. OK. Na motema boboto. Osunga bandinga na ye. Taninga sungi bendo son. Masole beta masute ba yoka na asute. Bendo son o papa Wemba. Ah papa Wemba. Na sera papa ba voyager te. Akenda poto me parce asi atapile ba 20 ans akenda su poto te. OK. Vina nga sampayo depuis abanda musique na ye. Na kenda poto te. Me ba tie na liste. Na kini ba oseka ye ata misère oyo na kenda poto te. OK. Fali alo kota bato o ba bwaki. Fa lo kota bimisio. Fa otake ye pas sa mutu. OK. Vous comprenez? Fallait saler le monde et salamate. Après si papa Joka. On a bien avec papa. Papa Joka salé belé. Alobeli ba mission. Alobeli belé. Afuli ba jibe. Toi bagaye kaka. Bisa toi bagaye. Na ni émission na une antenne A. Toi bagaye kaka muta jibe. Mais lelo fallait c'est nini amemie poto. Oh yena vina ye. Aye bakate. Comme to manga poto ya Fally. Eh monsieur kanza ki c'est jibe mpiana. Mais na bo maramto asala. Ouais, na maramto asala jibe. Mais fallait yo longola biwa. Mais pas comme ça Fally pas ça Fally ba nisa. Montana Kamenga. Montana Kamenga. Sommet des sommets. Sommet des sommets. OK. Ta mikolo pe bunga kita depuis papa na besoin de fois akufaki que son âme et pose un peu. On comprend. Azu na ba la quartier ba parti na chopo na matongi. Azu parti na chopo. Azu fait na Convo Star. Ba te be ba prometa ba to ba poto ba salate. Parti na chopo yebi na solo kana yebi na petit na nga. Mutu boyazo me nga poto tanga ti ba kombo mutu wana. Mais akeda te. Fala longo libi wana. Mais Miss Koulibaly. Ouais. Lelo ba lobi la loi du donner du recevoir. Ouais. Ce qu'on pesi c'est que loko mozo lingo zwa. De fala do pesa ba visa wana. Est-ce que de bat ba lobaka ke ya pesi visa pour ya retirer ba étoile. Bino bozo mona te bozo ebate ke fallait zo beta concert na ba salle minene. Fallait azana besoin bateau oh ya memi bon na poto ba ko participer na concert na ye. Et puis même ben do lobi ngo lobi ne na zana na okene na oya. Même concert à Martigues non ça là. Concert pe ba Bordeaux et ba Lyon ba ni ba on ça là. Donc fallait on ça la te ke loko aneti bozo c'est les locaux. Te fallait amuta mawa. Papou, mobile na ke job bafana. Fallait amuta mawa. OK. Et puis na remarqué Fally ali koyo comme ça na pas cité. Ah tout na onde nous a bien. Ah na mono kale mais mais ndeni makama musique na ona moi ma musique e bouger te ndeni. Ah viens na mangane ya za apex na. Wala benga ki. Abengi bendo. Abengi bendo abi Fally Star. Na mito c'est Fally mais fala benga ba 6h. Allo vie bendo ndeni nyabo tusuleka likoliko mais abengi ngai na téléphone. OK. Petit na Fally moni na zaboe. Moi na na ba na poto mais ya osalate a crédible te ko ben sanga na poto te. Ali ngom tura atinga mukanda na kena ambassade. Bo pe aka ba refi. Mais na za prêtre que zo mukanda na mais possibilité okende ezate. Fallait abine kaka kendo pe sa passeport et pas edi ba diata. Et sili. Edi ba kutani te na téléphone. Kende pas edi ba diata kendo pe sa passeport. Abeni sampayo. Oza wapi? Zo passeport na yo. Kepe sa pa edi ba diata. Abeni ba parti na chok ba Convo Star. Babi une semaine kaya pamba.
bazui visa une semaine à Pamba bazui visa mais tant que fallait à l'ambassade de bande konzambe kolo Jésus yango biso bakobe bilobela jour à la répétition madame Catherine na répétition fali ayaki na répétition ah Témis oh non ayaki kotala star comme ma bé tika communauté internationale communauté internationale bako convoquer madame ango pour la priorité on peut saka ministère moko bongo batu ba ministère so basala musala artiste crédibilité le coup la fali pas un artiste crédibilité le coup la fali contacter donc bango esenga bango bazan esengani bazan même 20 ans pour fali akangi kolongola fali ya jeté mais bayeba pe bango basara pe succès batamoko te mais pour ni ya fali pour pas soit bango pesa bango palpite mais ba bible bana FDT bo finga bana wenge to finga mutu bolo bana bango mais lelo ba comme si okumisa bana wenge ndeni oh to finga mutu te biso finga so mutu te bo finga ba bana wenge non bo finga non fala finga mutu te fali aloba mamba vérité batu ne basangela ka fali mais ba sala nyonso ba ko fali pour pater fali o pesa batu vie oh ba oteka lopangu na bango balie pe mbongo akete bachance bakosa biso awa pesanga passeport plus de 6 mois evandi pa na ye mais fallait obengaka opia passeport une semaine okezwa résultat na visa na 5 ans to 4 ans ya opesa 5 ans 4 ans 3 ans selon des passeports no ezali yango tomoni lelo boye esali question parce qu'il fallait apesa visa comme esclave il faut oya kofinga baministère mosusu nde tomoni lelo bato bakomosusu bakomi kosala bayeba luku atake mbala moko la personne de kosi olobi te oyoka bendo aleka te bafinga to mokolo nini oyoka vie joka aleka te bafinga to mokolo nini oyoka sampao aleka te bafinga non mokolo nini mwana chopa aleka afinga sampao tolekana na émission afingi te alobi normal mais alobi normal mosu mpe alelelaka ye ti esimba te mawa wana toloba ndeko toloba mawa wana mawa ya mutu ke mutu azangi yo olia ntaba moninga oleka na nzela boye azangi asengi yo mosusu baolia ta lieli nwa mais mosusu mpe azwi ntaba wana olia akaboli katikati apesi bamoninga mpe zwa kende olia toloba mawa wana ofali aza nango mawa wana yo avandisa moninga na first class na business class okende kote famille te elomona vie obandaki kokana te en tout cas te ndeko na nga fali neso nga naza artiste misele so blagi te nga balinga mbomba akomba poto so pesika bamelio mbongo yango mpe lelo komolobela fali mpo lobi mpe amemo na poto non ngai quand même fali bato oyo amemi na poto esalinga na bien mais amemi nga na poto te elobelanga elo te namona motema oyo afali asali ya bavie na biso oyo ke bato baza kofinga bango omapela ta bendo ta sampayo ta mutu boye sikoyo alongoli bango mpe na miso bango nde baza mpe wana balobeta bale retour na bango bo fali apesa bavisa yokima te yobeta bale retour 3 mois poto 3 mois awa 3 mois poto 3 mois awa tobeta ngo pendant 5 ans ndeko na nga est ce que misani o alobela o likambo nonga mpe nakenda na zonga mpo mbonga biye ezanga nango mutu te mbonga biye ezanga nango mutu te tomoni sortie médiatique ya président wa Zekwa fallait mettre un concert le 1er juin. Ok, parce qu'il y a 5 visas. Le lobo à l'école d'une émission, à qui a fallu recours, accès sur le visa moussous. À l'école, il faut ça fallait et aller plus loin pour dire qu'il a fallu le ambassadeur, même n'importe quoi dans le problème au lingo, et ça fallait. Au moins, il fallait payer sur visa. Au commis Jalelo naye, au commis Mongamba naye, au commis Nani naye, la valeur à waze quoi. Tebi valeur mukwa bongo mutamayele. Ako matina il faut commis ça fallait, bon les a comme quoi adorer. Bon moi langue ça ndingue non, mais moi la spiritualité. La presse. Spiritualité. La presse yoka. On comprend la pesi mbote na ngai pa ya Alain Lemba. Honorable Alain Lemba. Yaya. Ils ont aucun moitié. Ba artiste belé ba okota. Ba osaka ba 3.
bazwanga ba 4 ye pas content ki ba boye malgré vie na biso banda mabe abanda mabe aboya ki no fali ya bula ki loko azwaki Adidas Arena on est pas aux soba combien de visa ndenge ya kaza kanisa mais tango atie mais c'est que non ah ouais ça fali tango ameli mai ambassade comme ya fali tango ameli mai kasa ambassade comme ya fali non ke wapi ko fasoni comme on a passé aluki numéro fali abengi fali kasi parce que ambassade comme ya fali fali a aidé ye moi 10 wana zui na grâce à fali 5 ouais ouais na grâce à fali donc ba ke waza crédibilité sikoyo so fali azalaki artiste mususu benga baboya benga sepela kutu ke azwa te po apola zela c'est toi waza ko za crédibilité yango ba pesa ke visa za crédibilité OK yango moni a 5 ans se coupa fali poupa fali a tellement bazali papa bonheur ambassadeur a utilisé ka azui 10 kutu 10 ans azui asenga nzambe merci soza ki fali te alingaki azwa te so ndenge azwi wana bapesi bango ba 5 ans ba 4 ans ka ba 10 ka fa ouais équipe wana mobimba bazo ka 10 omona bien que papa jibe mpela kutu albi vérité vérité na ndeni ke tango na bango ezalaki na basala mike tango alelo ouais bafali bene bamondu bayena bamondu manga mosusu mpo tokomba te toyebaka arena te mutu alakisi biso arena efali kofa lobango liboso te kofa lobango liboso kofa lobaka ngo pena yo arena lobango avant lobaka kombo ngo les parents s'envolent tobi mutu abetaki liboso te nani c'est fali pupa mutu abandi yango mutu ayenda ngo na toyeba ngo eza kofi olomide fali pupa deya signé contrat kala mais ya talaka nanu mavasa nini abimisa ocomprendre ntango fali abeti arena epesi bamisie mosusu liboma baluki mais ntango bakomaya kota ambassade nde bayebeke bacrédible te nde bayebeke bacrédible te ntan nde fali apesa bato devoir baninga babela liboma baoyeba te nasani bakobenga ti mama Denise kaya biso likambo oyo mamutu boye tezo likambo il fallait comme tama beka c'est ça que tama non eza ne bango baza na soni baya ko luka ye ba mikikisa pa aider bango pokana bango esenga fo fala sunga bango po bango moko bakoka te OK na bombe wote bakoka te artiste oke beta na salle ba 5 au ça c'est peut-être ndé yebisanga so muninga akodisi ba pese 80 ba pièce sous 20 ba pièce sous 20 zela na tout non miss Kofi quoi azui baxé ba visa grâce à Fali. Maintenant qu'est-ce que Kofi a à voir là-bas parce que na moni batu na bile ba comme Kofi nga Kofi Olomide. Non, et à question bongo te, ba fingi nani. Pas grand mo pas oko. Oh maman. Biso finga raté. Biso finga raté. Bango ni ba yoki monter à mabepo waze quoi amoni on likambu ya mona vite. Depuis bana musique, makambo comme lelo, ezaka karaté. Kala ba pesa ba 20 visa ba 30 visa. Mais siko tango akeri amoni pena ke ba kipe kutunga te, ba répondre ngaka boye, atali petit moko boye na ye baka Fali boye, na ndima ate na vina nga boye, mais Fali asenga au secours. Fali asungi ngai. Ba visa on ntongo na grâce na ye. Na ba pasi o ya moni. Obina bombe ote, balinga muso tanga ba visa ko me kanda kanda. Kofinga ba musicien kanda kanda tout ça la bien te miskul bali bile bo kumi ça mais comment fait que na mboka moko boye mutu moko ada comme na droit ko ba viser bele ba su ba zwa te miss Jemima la presse oui yaya fala sani kasi na mboka moko boye kaka yondo zo ba visa Fali asa ese Fali azali na asa na ambassade et bien on dit madame aye wana na kata na kata aye parce que aye ko la bonne musique. Elle retient la bonne spectacle. Qui a mis la bango. Basala mine na poto kuna. Qui a mis la bango comme ma bé pour la baninga mususu to loba. Non jamais. Bango ba bandela banzembu na bango. Ba yemba kitoko parce que ba chamba zo yemba za mabe. Ya on ba oteka maté. Ba bandela banzembu na bango et puis ba changer l'équipe na bango. Ba luka directeur à Malonga. Le directeur ya Malonga. Donc selon yo ce qui même finani héritier pe avant que voyage mo ba premier visa aye pas Fali. Mais pourquoi pas ça vient naie? Akoy pas oya. Pourquoi pas?
biso tokoma komisa musique na ndenge baranking te so moni mikaratano ezali mwana mai longola soni longola soni penda kende pa fali pupa mwana mai longola soni kende pa fali pupa expliquer ye ton difficulté akosunga yo ouais pour soki boye ma plein benga fali solution ya musique ya Congo mais fali azali chef de l'état ba musicien na tiango mais ba ko tsaye kalaté faut un chef de l'état ba musicien parce que il est crédible à la lui revend les choses na mboko peut fali comme Michael Jackson aux États-Unis akoleka kutu fali akoleka po ozo sala fali akoleka yaya yo saka fali mamba osala ba artiste belé devoir à domicile ba kokate vous avez tout ça ndeni to suka bien OK donc fala pesi baninga devoir mais il y a un sango na loisir fala sango à l'aise fala sango calme pas dire que non que l'événement sono que l'événement et senga ba camarade nanga baya et ko senga ba famille nanga baya et ko senga bon ba bon ndenga sana fala ko ba pe avec mo bimba et bon na la 2025 na Stade de France des places bena bo non pour la minute yo bozali kamba lo bate bo pour la bondi maté fali akede musika côté fali akei bino bo komate oui parce que komate c'est vraiment pas à l'icône à niveau spirituel ouais non maman na ke job akota mabondeli pour mbali naye akenda bangomba omwana na ke job alinga na fali ya bolingo nzambe acha pena via fali na mabondeli kenda ba prière pour na bana na ye pour na famille na ye fali makamna ezali nzambe akomaka histoire oyo kiza artiste congolais mo boy akopima na talenta bo fala mapa mututé fala uta talenta ayende ko basa implice no kesa boye baye mais auta talenta yonde salaka ye comprendre ndeko basa implice no kesa boye baka ite mai ba misa bakimaka na poto ata to yebaka ete deuxième mot premier deuxième mot mais il y a le jeu deuxième léger deuxième naie elle aura next papa fille caster mené ba rythme moi bongo mais fallait que nango ba rythme moi ya mawa abaksi moi qui mongo na kaka bilengi et puis yebelo moko musique ça ko ganga te ay bilengi ana mataka likolo te de wana tu makamone sila makamone sila ezaka sute Kyo, na mataka likolo te. Salaka la bonne voix non. Maman les a souté. Les cycles de voix. Maman les a souté. Maman na bien. Yemi Jacob les variés. Na bien. Les. Koyeb sanga. Mais ça qui misa munene. OK. Ouais. Musique à voix te. OK. Musique ça. Ça la bonne musique. Ba se pe na yo. Ça pe na ba fan. Oh bah ça y a yo. Next fali poupa. Avec la biso musique internationale. OK. Internationale. Quand on dit musicien, ça va falloir beti balé na Fati, na Macron, na kati ya Paris. Balongwe wana ba ko lia na Champs-Élysées. Est-ce que na Congo awa ba artiste bazaki te? Quand on qui a mité on peut te comprendre on te niveau ezokende la wana. Il y a Angus sous roche. Yo bengi yo via qui les bente mais ba bengi yo lele siko ye bizanga ba bengi yo lele dikamango sombo o moni soba zo pola e sala bango bongo soki muta o luka o zwate amuna ya simba mo mbongo facile ya sa mo mikemike mo bien ya sa bien nesa yo et comment ngato asoma voiture sika babani papa ngaza marabu akanga kisi poni naki mwa muke na so voiture et ça belle quoi yo quand ngo vivaka li baninga no balinga kote nganga te basali click mo boy contre yo donc vie ezala bongo so muta zo pola
mambe simba te akoma akobule mutu oh ezo simba onira mi bomi e mususu mutu ango asaka na eloko te apriaka nzambe na ye sise musique kitoko mambe kene bien tande fallait ayembi te fallait azoyemba bien maman toke malé ouais papa chéri motopamba bayambi papa pimbo mon émission papa chéri koyoka na badi alobi ki déjà na musique moi la mutu azalaka te abi batu mususu mwana ozo kumisa ba eloge mwana mais avec ça qu'on a ba concert te selon Miss Kubali papa chéri alobela nani na pesi Shela Mputu Mbote lola mwana et puis na pesi Miko Dibois les États-Unis na tirant que Berette na New York pourquoi pas Shela Mputu te alobela nani alobela nani alobela ki Ferré alobela ki Ferré pour faire bête concert na ye abengisa ki papa na ayaki na concert na ye yango alobela ki bongo yalinga ba benga ye babengaki bato mutu na moninga na ye te babengisaki oyo yango moni alobaki bongo siko est-ce que ye na papa na ye bazalaki na bonne relation bato so babela alobeli Kofi konde Kofi alobaki ye mutu asala fali ye mutu abimisa fali ye mutu fali soko aza bongo ezalaki ye grâce na ye mais na baconcert ya fali fali abengisaki te mutu asala fali azala te fali awuta na talala tan mutu asala fali azala te fali aya kobakisa implice na kati orchestre oyo oyebaka ye wana mais fallait abima na quartier na orchestre wana te soki bango baoloba bongo bango balider baza mpe mite ya mabe ntango bana bango bazalaki na mpa na bango bazalaki konéglige bango et puis baza mpe na bacontact ya bien te ete ennemi na yo obenga ye na makambo na yo obenga ye te yango mpe faire abenga ye Kofi mpo ba bonne relation non mais c'est ça yango nayebisi yo ke yango nalobi no eloko moko baforce nature te conseil na opesa yo même mutu boza bacamarade pire so moni esimba te botika so moni esimba te kotaka te camarade nanga na kala jamais nga bamasala nga bafani kibinda baanita ngimbi baalpha diabenda baclaude ya tienabu bamasa na koli na bango oyo bayanga na koli na bango mais so namoni ke awakisa bakarate mo boye nga na bato oyokana te directement na otika bango enga vivre a bongo o comprendre mais so moni ke mutu bozali ozoforce esimba te obenga ye concert na yo so ayeli yo poison oloba nini so ayeli yo eloko mabe oloba nini yo mo omonaki bango basonganaki bamicro donc confiance eza te ndeko ya pas de confiance confiance eza nango te bolinga boforce bolingo lokuta mais kopongani aza boye mutonga aza confiance na ye même na meli mai na tiki na ke asa 30 minutes so na ye nomela mai wana omela kaka na so ekomi ya bongo seke tolinga na mitema te bolingo eza te papa Chéra bakisi so ebele habita na bango ese leki bango babete ba Bercy ba Zénith lelo ba double arena lelo ba double Adidas ya ta ya sikoyo mais alobi vérité andimi bapeti mais alobi vérité na minute oyo bapeti te na minute oyo mutu aza premier number one c'est fali pupa mais na minute oyo deuxième na ye te troisième na ye te aloba no vérité ne biso oyo naloba na yo landanga bien na minute oyo mutu amene ya fali pupa fali mpe na fere nanga aza premier toyeba apete mpo bango tu bazanga bamisien mais c'est fali fali azali international bango baza baloko te loko te loko ndenge abeta concert double bo bato mpe bakota loko ndenge bayebe na poto pa mama na bayebaka loko na ndenge nini na basale mpongo na ndima bango ke bango baza baloko te tolobaki na bango batya date mais tolobaki te ke babeta na nini ase babetaka na yu arena tolobaki ke nzora alobaki yango bien botya date bobeti na arena o comprendre boleka ba 12 000 15 000 na base ya ba 10 000 te soki bokokisi kobeta na basale oyo frere abetaki nde bakomi international mais lokola oyo fali abetaki basale oyo fali abetaki nan artiste moko abeti yango te o comprendre soki bolingi bobeta yango nde tondima mioke bobeti yango bokomi lokola fali pupa number one mais tant que bozobeta kaka banani baconcert ya se mais boza loko dawera loko
nayebi sio ke baartiste bango basengi babando déjà bamikolo wana basengi babando mpo bamoni ke ndenge balifali okende ke basolandi fali okokota mabele po efali ndenge okende aforce te eza ya nzambe mais yo olinga zela nanu mama nanga nayebi koza défendre kitoko fali opesa bavisa non ouais fali osema malamu mpola bato non fali opesa bavisa te kende osala bakoma bangulu te oyo bavie naye bapesaka oyo baartiste mingi bapesaka ti lelo ya mbongo poso mama kar ata mwa propre aluki mwa polite mo aye abi te tokumba 30 personnes mais nga na opesa o 15 nga mpe na ozwa 15 ok na 15 wana producteur atie bangulu musicien omema ata ba 5 musicien otie mwa 9 ngulu mutu moko apio mwa 4000 ok okosimba ata ba 36000 na maboko na 36000 wana osomwa bodi okeye mwa kar otie na mai oye bamisa kala te otamona kar mo bo ezodeni aparke yango bato baotala kar wana tolekani ya betape wana tomaka ndenge mosusu mais sikoyo lelo boye miss Koulibaly tomoni na réseaux sociaux mwana ya fali papa aigle keina aosenga offre d'emploi ngai eloko moko na koloba na keina bamankaka parent te keina aluka moyen aya inde ka na réseaux sociaux oyo abelelaka bilobela ayi kosenga papa ne pardon ke papa na nga naotambola makambo esimba te papa na nga limbisanga après nde nayebeli papu nde nayebeli fali pupa aobenda ye abasoli yango siko na wiklo na famille mais atanke ye aolinga asala guerre na père na ye akokango te esi osala guerre na papa mais po mwana okomange papa nango na réseaux sociaux te na réseaux sociaux famille eza sacré dossier ya famille basola yango en huis clos ocomprendre lokola ye abandaki mabe azonga kaka na réseaux sociaux wana asengi bolimbisi afukami papa nafukami papa limbisanga après akoya basoli na huis clos amona sikoyo papa na alukele mosala ya ndanga papa akofungwele kundi entreprise ya ye moko po fali aza patron nanu namona te papa azosunga bato boye me mwana moko aoluka mosala mais yo ozomona ke nayebi ozokomprendre te papa oyo azosunga bato misusu bongo mwana ye sei mwana mtaa mabe si bapapa mabe te papa aza na kanda tala papa na mwana yo oza boye yo na mwana nyonso boswani na ozalaka to mwana amanke toleka bana nzela boye me mwana amanke yo ata yo ozalaki na faute banso babani na mwana o kesa nini kesenga pardon donc matoyi elekaka moto te même tokoli na Paris tokoli na babelgique wana mais toyebake toza baafricain to papa aza sacré mama aza sacré azonga na mabolongo na ye asenga bolimbisi devant les gens devant les réseaux sociaux ke ngai nasengi bolimbisi ya boboboye amona sikoyo bapese makambo bapesa ye makambo mais fali aza motema mabe te yo mo ozomona te muta motema mabe akobenga mpe bato nde liboya na cope natia bangulu mutu moko boye mpona minito mpona visa ya Paris to visa Schengen même obi 10 000 baa d'accord nango bapesaka passeport so visa ebimi api o 10 000 mais ko nombre de bato oyo fali maame bango fele mpo mona ke fali akoma patron fali number 1 bapona bandima te fali aza na top fali numéro 1 yango ozomona mentiro mpo na biso kutu batiango ata triple mpo tomona bato bakoya ebele omoni match na biso ya kini awa ebetaka kutu bato batondaka plein ka na kini batondi stade bosala plein ya mabe parce que bato ya ponto bakozala abeda chou asomi 50 billets mpona bato na ye niki kuba apaye 20 billets mpona bato na ye alain lemba apaye 30 000 billets mpona bato na ye sikoyo sa okonte sikoyo bato bawario mpo bawario bayaka bana mbongo na bango musique mpena bien akobeta
akosala spectacle et puis akoya na ba trophée et puis akoya na ba disque d'or tout ressent autotine tout non abeta pe autotine te tika ma mozo ezala aona ba mitema mabe OK ba mitema mabe ba artiste congolais baza kolukela ka fali balukela fali ka défaite po tellement ba pour la ba ondima na bango mais misa ba ondima te ya faza sans conquérant asa ba spectacle mo kitoko talinga préparer mwana hôtel Marco 6 yonga yoka ki azo ma nini on sala deuxième mais la lourd il a léger peut-être il est léger après prépare comment ya après pas bon pour on dit Marco 6 à côté de école ya musique à côté de école la musique il y a zo bête musique de recherche namonaki clip pe kitoko tala papa clip pe bien papa ndenge do former moi babe ça clip ko ka fali tala ndenge do former moi donc fali pour paza papu ata caractère à papa mwana kendaki na bale mais si mwana te na bale simba te simbaki nango mwana nde déclarer vite papa ngali na zakalo kwa fali pour me ate yaka na former yo po yaka na former yo comme un jour na kozalaka te yo za fierté na loka ba daju loka ba mettre gim ouais yango monité oza lokola te tezobi ke oza ko ba kombo tangela nga wana te non kasi mako sala ko ba daju na ba mettre gim te papa bango dina jala na te alandi mutu te fali alingi kaka acha mwana ye mais ça la pas susu bana ba lelo ba musicien ba shulai ba tonton lai kasi o tanga ba kombo kasi bana ya evolo côté tanga ba kombo ka te okelenga ba nini wana te abile lo mona non na bibo fali a former mwana c'est tout na biju na jana na a musicien ba ne mettre gims na daju ya pe fali ba musicien mwana e Marco na ndenge na ye a former moi na ye na ndenge na ye alandi na ye mutu te ouais a former moi na alandi mutu te yango bale mi bale ba tanga na États-Unis donc fallait le préparer makambo fallait pour pas bon on moni fait le quoi ninga kenda international trop makambo zwa kuna yango ayaka pour na visa ndina ko mona boko bolinga fa ina intérêt j'ai mis mal la presse non mono ndie bongo ya bongo te kana ope bongo te ngai na linga na mu réussite baninga au moins depuis nazaki na ngambo wana azaleka leste obi makambo yo simba te nazaleka na leste parce que nazaki na pesa bakangaki ngai ba promettre nous lokuta simba te nzambe comprendre ndene kotala na bi oui pas sauveur de l'humanité donc sauve mon sauveur mon boy asovaka batu yana artiste mon boy nzamba bota e boga obali kitoko te kota boga pena la boga comprendre motema kitoko et puis landelo moko ana défaut landelo moko artiste congolais botika kokabana basi na bino oyo bobanda vi na bango andeni soko za mwasi oyo bandaka na ekala bala ye bozala place moko po makambo mpe chance mpe moto mpe ya mwasi epesaka makambo neti niki ndenge azalaki na fali quand on trouve te nanake job quand on trouve les femmes si ça dit et on trouve le bonheur une bonne femme ouais une bonne femme c'est nana une bonne femme nanake job aza mwasi ya chance okay aza mwasi mo boye chance na ye na fali et sourire makambo ekende bien parce que fali depuis abanda na kita te ale moto ya fali emata oyo bakadia ekita mama ale moto ya fali emata oyo bakadia mam donc obandeli nango suki spécial la moto ya falion to comme na suka mais te tokende ko suka neni c'est ministre te tokende na biso te pesa ngonga ngalembi te tokende te ngonga tala bakamba fali nga okata ko te tokende na biso mais ba sanga sili kuna na sili tokende na biso parce que fali pour ça artiste mon boy numéro 1 number 1 maman fallait ça m'a bien a le virus beaucoup de vaccinés pas bota malon quand tout le monde a son côté yebisanga chuli azat chuli changi azat na poto bacamarade na ye chuli changi eti to koma fali pela côté na vena comme tu yo za passeport pesa yo za passeport pesa balobi na Stade de France ezandenge nini bateau to baluka ba visa ya poto bazwa te na Stade de France
soko zaka na moi à substance na yo ya moi 2000 jeune congolais nyonso ba papa ba maman ba wario pour wana mino ba mingi ba wario bobongama déjà bobando préparer déjà na l'an 2025 na Stade de France to fali aozalaka on a besoin bato baza na compte bancaire na bango batiaka 2000 ya pamba $2000 ya pamba po kolia fali ye moko osala yango kolia bahotel maboka fali mais mwa mbongo na moke kaka po mwasibisa kozala na yango so okei kaka oreserve ka hotel donc yo reserve ka hotel ozwa visa ofele na ambassade. Ouais, maman, peut-être 2025. Ouais, na concert Stade de France. Ok. Stade de France, c'est à bon. Ok. Donc, au cas où na ambassade de France, obité, na okende ko tala concert ya fali. Amoni ka hôtel ozui. Hôtel ka ozui a okende visa. Vous comprenez? Pour fali o asali kutu. Eleki na makambo so to bandeni ndeko nanga. Tout ka ndinga normal. Ba monsieur belé, ba maba na poto, ba pesa ba mbongo. Tout temps, on va combattre mais il y a bango zaki ya mbongo. Bakanga ministère ben na poto poani. Mambangulu to bien c'est ça. Bon on fali. Bon on moi batabuke. To comme na soupe. Grand frère Fali Poupa. Boss des boss. To comme na soupe. Leader numéro 1. El pipe le haut. Deux fois Bawario. El magnifico. Ah El Mara, El Fantasme. El Mara. Yango joka zuna efi ko yimka benga ba el wana. El Mara, ya la popo, ya la ba. Ba dédicace. Rendez-vous à moko. Ba Wario les 10, les 11 bisonyoso système 48 heures na Stade de Martyr. Donc c'est au moins cher. Bon ebelete 5000 ka ya pamba. 5000 francs. 5000 ya pamba, 5000 les 10, 5000 les 11. Donc quoi 10 000. Ça au compte ba VIP ya ba 150 ezala, ya ba 100 ekozala. Mais ya ba 180 pesa nini ekozala. OK. Ba Wario 5000 ka ya pamba. Donc pour un double concert 10 000 francs oye ko vivre Fali Poupa artiste na bino na ba spectacle ya somo. Voilà ba dédicace. Na pesi mbote na ngai et pas Eric Fouri. Na pesi Matelo mbote. Et puis numéro na nga c'est 081 yes 24 82 463. Mon numéro c'est ça. Et puis na pesi mbote na nga trop et pas mon patron Fali Poupa, leader des leaders. Na pesi Mama Ketchup mbote Nana Boduka, na pourquoi pas Edi Badiata, B52 maître ya boss. Et puis na pesi mbote na nga epa ya Pati Mbala, moi la photo. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'était avec Miss Koulibaly, warrior de Fali Poupa. Vous avez vu comment est-ce qu'elle a su défendre son artiste, parler de leurs deux concerts qui fera le 10 et le 11 août 2024. En tout cas, déjà, soyez là, Brazzaville, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire. En tout cas, vous serez tout ça. Invité au concert de Fali Poupa, El Hey Mago, El Mara, El Pipe de Wolo, Mwango, le Kolangai, Miso de Rabel, Miso de Rabel, on y tribalisme, à le quoi, le Kono, FAP4. Merci Exo de Mikebi pour l'image. Merci à l'assistante de Migra Maloundi. Merci à Pokwaba Warrior, Jacob Tox. Merci à tout le monde. C'en est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, dites merci à Dieu et aussi à Exode pour cette belle image. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye.
neti kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima